Bonjour bandeko, ngai kombo na ngai Dr Ahmed, nazali docteur na cabinet ya Dr Aladji 2002. Ezali parmi ba cabinet ya liboso o ezali bimaki na RDC awa. Donc biso toza na RDC, mais bakisi o zomona oyo ezali bakisi oyo nga na traiter la kango batu. Bakisi na traiter la kabatu, nazala ba témoignage belé oyo ya batu oyo na traiter déjà. Oyo baza awa na Kinshasa oyo bayebi expérience to niveau ya traitement na nga na traiter ka bato. Donc ngai na cabinet na nga na zo traiter ba maladie lokola ba faiblesse sexuelle, ba infection nyonso, ba impuissance sexuelle, ba mibali oyo bazana ba peni na bango zo konda. Ngai nazana bakisi oyo ndeti bakisi oyo eza bakisi moko oyo soki mobali azwi yango peni na yate banda kokonda ekozonga ndenge ezalaki. Ezana batu mususu oyo abotama bongo te makomi bongo, mais ezana mutu mususu abotama bongo mais azana posa peni na ye ya munene ekoma munene ndenge ya lingi. Tozana bakisi ndeti bakisi oyo ya poussière tango azo melango ndezo sala ki peni na ye ezo se grandir, peni na ye ezokoma munene. Peso ya force ndenge akolinga. Tozana nazo traiter ba maladie bazospermie, bato bazana ba problème ya ba spermatozoïde. Nazo traiter yango. Tozana ba kisi lokola oyo. Mutu tango azozwango spermatozoïde na ezobota problème ya zospermie na ezosila. Nazo traiter ba maladie ya ba stérilité. Basi o babota kate to mobali o azobota te. Ba kisi ndeti ba kisi oyo tango azozwango azomelango ekosala ke mwasi wana to mobali wana abota. Nazo traiter ba maladie lokola ba diabète, sucre ezomata ezokitate. Ba kisi ndeti oyo tango mutu azozwango sucre na ye ekozonga normal. Nazo traiter ba maladie lokola ba tension, batu o bazana ba problème ba tension, batu o bazana ba maladie lokola ba épilepsie, ngai na traiter ka bango. Donc ngai Dr Ahmed soko lingo zwa ngai okozwa ngai na numéro oyo plus 243 89 97 78 138. Numéro mususu ezali plus 243 81 57 57 675. On eza ba numéro soko bengi ngai Dr Ahmed na ko zwango na ko pesa numéro ya WhatsApp ezali plus 243 89 97 78 138. Bengi nga na WhatsApp toko solola na ko expliquer da ba maladie mususu oyo natangite na ko expliquer yango na ko yebisa yo ba effet nango. Nazo traiter ba maladie kwa ba hémorroïde même si eza ya niveau nini yango nga nazo traiter yango. Donc côté wana nzambe asalanga ngolu apesinga grâce wana ya ko traiter batu pour que batu bazwa solution. Soko zana posa ya témoignage mbala simane na prochaine émission na kozwa batu oyo na traiter ba témoignage ezali ba kopesa soit nga nalingaka yo moko mutoko na ko traiter osala témoignage nanga okopanza sango eza nasalaka bakisi ya mai na poussière ya mai wana eza pona bato bazana RDC awa nde napesaka bango ya mai na poussière, mais pona bandeko na biso bazana ba libanda ba pays ya libanda natinda kaka bakisi ya poussière oyo na nzela bakisi ya poussière oyo nde bato bazobika bazo ba témoignage ezoya oyo azana tembe ameka naza charlatan te nazali médecin qualifié. Soki omeki okomona résultat ya malamu okopanza sango nanga partout na monde place oyo ekokuta yo. Donc nga Dr Ahmed na pesi bino merci mingi elongo na bandeko ya cabinet ya Dr Aladji 2002 to pesi bino merci mingi. Kisi oyo nazola kisa kisi oyo pona problème ya mutu o asa na problème ya faiblesse sexuelle tango azozwango akosangisango na mai ya moto azomelango matin soir, donc na un cuillerée matin soir. Donc le problème il y a faiblesse sexuelle wani kosila pona problème o etali impuissance sexuelle to mobali azana posa ke peni na ya makasi e ya pe munene eza oyo tango akocha yango bamela jakango na whisky achango na kati ya whisky akomi soki azalaka makasi na masanga akoki komela demi verre na tango demi na pokwa, mais soki aza faible na masanga akokomela un quart na tango un quart na pokwa. Soki olandi traitement ndenge na kolakisa yo okomona ki résultat ya malamu ekoya na kati ya bakisi oyo na bandeko o bazana ba stérilité bakisi ezali wana ya komela pe ezali ya tongo ya pokwa ezana bakisi mususu to sala kapona bandeko ya stérilité ndenge basi ezana bakisi mususu ya kobaka o ya kobanda kobaka pour que e sukola basalite o ezali na niveau ya ba trompe pour que aiba ko concevoir malamu na bandeko na biso ya diabète
bakisi oyo tango azomelango ezo sala ke sucre na ye ekita ezonga normal ndenge eza komelango pe ezali komela ya tongo. Pourquoi traitement eza bongo ya tongo? Pourquoi selon ba jour to ba semaine oyo tokoyebi ngai na koyebisa yo façon nini oyo kolandelango. Bakisi na ngai ekipaka te mutu azomela masanga to azomela masanga te, mais ezala ba condition tango oyo bokobenga na koyebisa bino ba condition oyo ezalaka esengaka pour que parce que kisa bokoko nyonso ezala bekila nango ezana bekila ona kubanda kopesa batu oyo bakobanda kozwa traitement pananga ndenge na pesa ka bandeko o bazana Kinshasa. Donc soko respecter ba traitement wana respecter ndenge onga na kolakisa okirwana okomona ke ba résultat ya kana yo ekobanda kozwa solution moko bandeko pona infection infection ozali uzozwa kisi infection ya komela tongo. Pourquoi na mai ya moto soit na mai ya ti tongo ozo melango tozana ba type ya infection mususu ebimisaka bambuma ezosala mutu mukusa tosala ka savon tosala kana pomade tokotinda tolakisi yo ndenge nini okosala ngo tango okobanda ko appliquer ngo okomona ke okozwa solution ya ba problème wana ozwa solution ya ba problème wana. Ndeko yo ki message oyo kobeta karate nzoto babeta karate babokola ka maladie te tango zobokola maladie yango ndeko boma yo biso ezaki bonganga te ezaki ndoki te eza grâce au Nzamba tie inspiration o to tiena ba étude to sali na ba recherche to sali yango zo sala ke toye babakisi oyo nyonso o ezali boso nanga toye ba ko traiter bandeko na ngai boza bandeko nanga ndenge nazo traiter ba oyo baza awa na Kinshasa bazozwa guérison na ningi pe batu bandeko nyonso o bazali banda ya bamboka nyonso bango pe ba bénéficier na guérison oyo bandeko oyo bazo bénéficier na isika oyo maladie babukola kango te ndeko santé za kana prité. Donc yoka message oyo zwa numéro na ngai yaka tinda message na yo soit benganga na WhatsApp to solola na yo na expliquer yo oyo oyebi ka oyo déranger même ka oyo déranger na tangi yango ate ezana ba maladie belé o nazo traiter baka ebele ezana baka mususu eza baka moko privé oyo mutu ye moko alinga solola docteur ayeba a poser kana ye ko hésiter te benganga soit benganga na WhatsApp soit opti komelinga message ngamoko na ko benga na ko yebisa yo ndenge maladie wana esala kana nzoto ba conséquences nango eza nini pe traitement nango ezala ka ndenge nini ndena ko traiter yo okomona ke okozwa solution na ba problème na yo wana okozwa vraiment solution. Nzambe atindi biso eza po tobikisa batu to traiter batu to soigner batu pour que guérison eya ko bokola maladie te ndeko yaka ozwa solution na yo. Numéro na ngai na koko bandela numéro ya WhatsApp ezali plus 243 89 97 78 138. Pona bandeko na ngai oyo bazana Kinshasa awa oyo pe bayebi adresse oyo te adresse na biso toza na Lemba Foire na commune ya Lemba Foire na avenue Lubefu en face à celle du Royaume Matin de Jéhovah. Dès que commune a des imports ya Fikine Foire internationale au lobby bakitisa yo na rue Lubefu eza même avenue wana au tuni numéro 17 en face à celle du Royaume Matin de Jéhovah toza wana soit obengi na ba numéro oyo plus 243 89 78 138 soit obengi na plus 243 81 57 57 675 obengi ngai ezate ko koyamba mutu mususu okoyamba ngamoko opposé kana yo oyo zanango na koyebisa ndenge nini oyo biso to sala kana cabinet na biso pour que oya ozwa traitement na yo okomona ke okozala jamais déçu soko tambola ozwa guérison te mais mekana nous et pas nangai meke pa nangai okomona ke le boko Nzambe ezo agir kaka Nzambe akosala ke yo ozwa guérison na bondeli yo ndeko ko boko la maladie te ko vanda na ndaku te yo po lemba ozwa ba traitement et pas ba tradipraticien misusu na niye mutu te parce que mutu na mutu azali na likabo o Nzambe apesa ye ngape Nzambe apesa ngali likabo na ngai ya ko traiter batu ya ko soigner batu pour que batu babika soki ke ozwa ba traitement par-ci par-là oyo dépensa bambongo ozwa guérison te elembisa yo ndeko na bengi yo lisusu meka pona na mbala suka oyo okomona ke kozala décide okomona ke kozwa guérison na kana yo pour témoigner et pas bandeko mususu oyo bazobela bakoya eza oyo
message oyo ngai Dr Ahmed ya cabinet Aladji 2002 na ye kopesa bino message oyo bandeko pour que comme la bino bobomba maladie te na ndako boya po bozwa guérison parce que maladie ko bokola ebomaka.